point ezali durée. Durée eza koboma mabala mingi. Durée toloba temps. Temps eza mokuse ya fiançailles. La durée. Durée ya fiançailles eza tellement mokuse. Mabala kala bazali kosala fiançailles molai. Comment on peut faire fiançailles par exemple 3 ans, 5 ans. Peut-être même à peu près 10 ans. Donc bazali kovivre to baniti bakata bandovivre libala ya libanda. Donc ndenge na réfléchir mpona na analyse ya makambo ya mabala. Ndenge na réfléchir na moni nje bato ya kala bazalaka kovivre libala ya libanda na ndeni baumela fiançailles wana eza mabe mais au fond mpe eza po apela mpe mabe te so totali mpe mpenza bien parce que ovanda na moto olingi daya 10 ans aya daya bien te bobalana te mais so olingi oza ne 10 ans eya mpe mabe te lelo oyo moto olingi bokutani olobela lelo likambo ya temps mpona nga na analyse mariage ya lelo ezowela te parce que fiançailles ezoexiste presque plus. Donc totala presque fiançailles te kaka na copain papa alingi yo baya moko bokosaka mosusu 6 mois ena bobalani nayebi te oetudie mobali no ndenge nini oetudie mwasi na oyo kobala ndenge nini eza vraiment difficile donc batiaki eza bozo en fait oboyi te kozanga na fiançailles na ndako aboyo alobi lisusu yo te mobali alinga bala yo abali yo te mpe kobala mwasi mosusu bon mibali oyo bakende bala basi mosusu baomi na fiançailles ata 10 ans je vous jure mibali bazala erete to basi wana ok puisque omoni aza oyebi kozala na moto ekoma lokwa esprit ekolo na nzoto oyebi so oumi na relation amoureux moto wana akoma lokwa akomi ondie lilingi akomi ondie ombre na yo bamibali oyo bakendaka kobala basi après 10 ans de mariage et 10 ans de fiançailles pardon je pense que mibali wana bakoya kotémoigner ke tozalaka erel te to basi wana bakoya kotémoigner tozalaka erel te comment je m'explique oyebi motu akoki kosala rando na copine na ye na fiancé na ye mpona aprouve ye tellement aleki kanda lokwa mobali pardon aza moto alingi aconquérir alaki soki nga na mobali naotika 10 ans nazala na wana naobala mpasi mosusu na place mpona nayebi biso motema mpasi nazwisa bino papa wana kosala ngo akokende obala mwasi pipipi mwasi okoto mosusu bakovandaka 6 mois na ndako asala nini mwasi na kala ya 10 ans de fiançailles wana ozongeleka donc omona ondie abali mwasi oyo asike na bomosuni boye mais na molimo abalika mwasi wana ya 10 ans de fiançailles parce que mwasi wana voi na ye bageste na ye makambo nyonso temoke omoni yango 10 ans oyebika eza ebele te seni ovanda na moto eza ebele sa je vous jure mais mobali akosala kodo alakisaka aza heureux mariage wana bamibali baya kota tokenda kota mwasi mpe la même chose bakovanda fiancé na mobali 10 ans 5 ans combien alobi ke non surtout ba 10 ans ba 7 ans wana eza deya ba année ebele alobi ke non ngai naboyi mobali oyo na mobala nanga mobali mosusu to na mobala te to akelika mobali mosusu bango babali mpona koprouve bato wana bazalaka ebele bamariage ebele tozomona awa bato bazoseka libanda bamarie kitoko na bandako na bango na mitema na bango bazeri te oyebi eloko ezangisaka moto kimia lokwa mariage eza te parce eza toute ta vie soki obali mobali okale pa okozala na mbongo okolata okosala nyonso me ame na yo ekozalaka triste ezalaka triste parce so ozomona mobali wana obi nzambe na ngai donc osentir
bongo biloko nyonso to wana ekomi pamba parce que l'esprit c'est juste, l'esprit de l'être humain est juste nde problème place eza mpo esprit soki deya elobi boye echangeaka te eza nzambe te do eza nzambe azala moto aochange te lokwa biso nzoto ekochange na esprit echangeaka te ocomprendre parce que moto wana ya 10 ans ntango ovandi ne na fiançaille oyebi ke akoza copine akoza fiancé akoza alobi akelo te mais ocomprendre alinga aloba nini oyeba bageste corporel na ye oyebi balobi o moto avandi na moto 10 ans aboye toketi kona kote sexe oyo moto avandi na moto 10 ans aboye parce que asali rapport mingi alembi toboyi te eza pe une raison mais je pense que eza vraiment raison ya koabandonne moto te parce que soki osali sexe olembi mais mwasi okende obala ovandani osali mpe sexe olembi ti omoi teke tokomi ka place moko soki otiki ye mwasi okende obala yo mobali obike nasali ye sexe nalembi ye mwasi okende obala te osali ka sexe olemba ye ti mais soki obali mwasi wana oyo osali ye sexe olembi omona nje obalani na camarade no oyebi mobali no place mobali no akomi camarade eloko wana ezalaka rare pourquoi na yango tokokompara camarade ya mobali te to mobali baza camarade ya basi te pourquoi tokokaka yango te eya difficile je pense eza kowumela na fiançaille te nde esala bongo mpo soki otali bakouple ya kala oma baokuta nde bilongo ekokana otala bomwana nje papa na mama bakokani ya bilongo tellement ke bavandi mingi siko pourkui bato aka bandaki koboya na mbangu te badivorce ezalaka kala te tokende na bongo divorce ezalaka kala te parce que kowumela na fiançaille le temps tozolobela lelo la durée du fiançaille ezalaki molai ntango obala mobali après 10 ans nayebi te oyebi ye déjà de a à z bayeba moto de a à z te akoboma mabe nini moke mais ezama parce que aodévoile presque tout de lui ou tout d'elle oyebi ke lelo eza obombi mobali bo inconscience ezwwaka langage no façon na oloba mobali ayebi yake mwasi nanga so oloba boye kopi nanga so oloba bosiki eza boye so kopi nanga vandi bosiki elakisi boye so dize eza ebele ntango bovanda kutu na ndako sikoyo libala nde ya bien yango wana ntango bobalani sikoyo na ndako eza moto oyeba kala te kaka eza lokwa camarade nomo boye akenda ntango to voyage to bomonana te bovandani molai boye kokutana sikoyo apres ta ba 10 ans omona amour bozala na ye ozala ne tellement trop lié c'est dû à quoi c'est dû aux événements passés copine fiancé na oyo bovandi ne 10 ans obali ye te kote mobali po mobali nde abalaka toloba na plus kote mobali fiancé obandi ne 10 ans oyebi obali ye te mpe kobala mwasi moko bobokuta nta mosusu 6 mois eza lokwa obali eloko donc mwasi wana aza na souvenir moko te ya malonga na yo tu comprends obali motu mais obali na bonzoto comme j'ai dit okosala sexe mpo nzoto neta mosu excité mais ozomona au fond obali osanti ke eza vide pourquoi oza na basouvenir na ye te mais mwasi oyo ovanda na ye 10 ans ya fiançaille oza na tant de souvenir odati ou bien 7 ans ou bien 8 ans basouvenir na ye ebele ntango mosusu bokolela mbula ensemble bokenda pa motu moko boye bosepeli bafeti bagangela ye babeta ye bobundana ye boswana na ye bolingana makasi donc bosala na ye baévénement soki obali baévénement nano esefasamaka te po etikala na mémoire bato wana bazalaka na trouble na motu trouble na sens no bakomi traumatise ntango mosusu famille eyesi mwasi oyo tolembi ye kaka bowumeli mwasi akomi mpo kobala no gene esala boye okolanda bilobela bato mais au fond de toi vide ekozala je vous jure bapapa wana babalaka mpe deza bacharge baya koloba tokosala émission avec leta na kolinga nalobisa mibali bayebisa biso bazala reta koseka na mwasi ya sika po eloko ya sika mais eloko eza te fiancé tokanda olobela bato ya lelo ifo kozonga mpe ape kosala fiancé ezonga molai tolingi tobala na presse sikoyo ozomona teke ntango okebala kute na mbala 6 mois
oke kobalana na ye bosali kaka nsima boboyani. Pourquoi? Parce que bosali lokwa ata pas même un an fiançailles te, donc oza na étape ya fiançailles osotoki mariage, donc esimba te. Oyebi vanda na mobali aoya otalo aoya azongi yo mpo ovandi yo mwasi oza mpa baparent na ye, yo mobali aza mpe mpa baparent na ye, boya kotala na barendez-vous bozongi. Sikoyo ovanda na motu wana na ndako moko bino mibale, nayebisa bino eza situation moko différent makasi, parce que eza lokola motu na moto azali komibomba, azalaki lokwa ayaka kaka kotala nga tokutana na barendez-vous tolie restaurant soki tosala mo tosali bosala makambo siko boovanda vie quotidien. Yango nde eza problème ya mariage. Vie quotidien ya mariage ya lelo eza préparé te, eza lokwa bebe. Kozala na mariage il faut kembisa esprit, il faut oyeba kosurmonter makambo, parce que na fiançailles okoapprendre mobali na yo na baproblème na baréflexion na ye. Na fiançailles akobanda te confine na baproblème na ye makambo ne apartir wana okoétudie mpe psychologie na ye, ye mpe akoétudie psychologie na yo. Sikoyo yo oye na libala oyebi te psychologie ya mobali yango te, mobali mpe ayebi ne psychologie ya mwasi te, me bosala ta kongo dejo te. Lelo bazoloba pourquoi divorce eza benga na yeli bino réponse. Divorce ezali parce que durée ya fiançailles eza trop courte. Durée ya fiançailles eza trop courte, il faut ezongela ndenge ya kala bo bando osala ba fiançailles ba 5 ans. 5 ans ya fiançailles c'est déjà bon, so boko ya 10 ans te, mais 5 ans déjà c'est bien. Mais lelo fiancé okutana mobali lelo 6 mois bosali mariage, ce n'est pas normal. Problème ezali toujours bato baza kobalana lelo eza lokwa précoce, eza bien te, eloko précoce esimba te ya briske. Pourquoi? Yo mwasi olobi na toli naza pressé nakoma na pa na nga navanda na foyer na nga, mobali mpe kamona nga responsable na non. Il faut solution ya mariage eza kosimba te lelo nga na yeli bino solution, surtout na Afrique, parce que nazolobela nini na Afrique, nazolobela nde nini eza mwa plus na Afrique. Mariage eza kosimba te, bamama kala bando osala ta omoi ata mosusu 50 ans de mariage, bato ya kala omoi oyo baosala 50 ans de mariage mpenza bo. Mais lelo ba 50 ans ekouta wapi? Mariage eningi oyebi siko problème eza bato ya moderne lelo bakokoka koningisa te. Premier babenga yango nini, vent soki okoti na mobali sika na ndako, vent ya liboso eningisaka makasi, donc température moto problème oyo ekoaffronte bino mibale ekozala makasi kota mwasi comme kota mobali oyo akoka te osenga bandon, nde yango bozomona badivorce ebele. Donc ntango bokomi ovanda bino mibale omona baproblème ndenge ya oningisa bino, sikoyo soki boyebanaki bien bokosakroche po borésoudre yango eleka nango. Mais soki boyebani bien te moko ifo kaka abandone, nde problème eza. Bokoloba bokosilisa nga namoni eza duré temps eza mokusi na fiançailles. Avant beaucoup de fiançailles ezalaka su mpenza te, ekoma kaka kopete obalana. Fiançailles kutu bakoma na koefasanga. Fiançailles ezala oyo fiancé nanga ekoma rare kutu, ekoma nje démodé. Conséquence divorce. Bon toloba lisusu nini? Point mosusu eza incompréhension. Oyebi soki ovandi na mobali po bozala neka copain na yo fiancé na yo oza mosika bovanda ne ndako moko. Ntango bokoma ovanda ndako moko toloba peut-être mpe ntango bobalani okosentir incompréhension ekozala kote na yo na ye. Ye akozala lobi boye yo oréagir boye oyo nga nakanisaki ke ye ngo oloba boye, yo mpe ozala olobi boye ye mpe nga na asiliki obi non nasali eloko mabe te o non osali mabe non azokointerprete message na yo basigne na yo mabe yo mpe de la même façon. Pourquoi? Parce que boyebani bien te. Copinage na fiançailles ezalaka mariage te. Mariage esiko différence nango eza bozovanda ndako moko. Vous voyez? Donc atozoloba fiançailles il faut ezonga molai ndenge ya kala 5 ans au moins nde bobalani. Oyeba oyo bakutaka ba 10 ans bani kutu eza bien olingi mobali ovandi 10 ans ya mpe mabe te ovanda na mobali no 10 ans ya sire ocrée lien moko ya
oyebi soki ovanda mbala eza lien trop solide po ekatana eza facilité. Donc eza bongo eza mpe lelo bamibali oyo bakendaka kobala basi mpona batembe oyo ngai na koprouve copine na ngai na koprouve na amour baaprouvaka te parce que amour eza nzambe eza juste eza esprit eza ame eza juste non namoni eloko ya juste eloko ya esprit te esprit ezata donc péché te esprit ya saint nde tolobaka donc esprit deya soki osi olingaki mwasi wana na esprit nokotisi ye makasi sikoyo oswani ndenge ezalaka ozoprouve esprit wana etali ye te esprit ayebi kaka mwasi wana nde ye olingaki opesi eza lokoyebi toza bato ya bapareil opesi cerveau message yango soki oza na amour ifo okebaka na bamessage ya makasi ata so olingi mwasi mingi ifo ozala na maîtrise parce que soki opesi cerveau message obikenga kaka ifo cerveau aza kotala nde to baomesure d'émotion na yo ozwi barelation différent na basi tuti tia na mibali ozwi barelation différent na basi différent eza normal eza na mari te sikoyo na basi kuna nyonso olinga bango nde mo te cerveau azoyeba degré ya sentiment na yo sikoyo akomona toye kokutana na mwasi moko boye te cerveau ka ya cerveau ya nzoto na biso cerveau amoni ke non mwasi oyo sentiment eza makasi leka basi nyonso mosusu ça veut dire ye nde osinteresse mpona vie na par exemple sikoyo yo oswani na ye bobundi to makambo kaka nde ezaka oboyi ye cerveau aotika te cerveau ayebi ke non nga nayebi ke ka mwasi wana yo soki opesi nga message ochange lisu te nde eloko bato babosanaka sikoyo ntango mobali okotika mwasi wana okebala mwasi mosusu place okozala lese te mwasi wana okobala ekaka ozala na joie du cœur te obanda okadaka mwasi wana pourquoi parce que cerveau no azozongiselo message ya mwasi wana chaque fois donc azolongole na mémoire no te azozongisa parce que enregistraki sentiment na makasi donc vous voyez problème eza wana nde yango na barelation amoureux il faut osalaka attention il faut okendana nao malili parce que soki yo olingi yo omoni kaka olingi mais yebake cerveau enregistre dimension ya biso etikali bongo c'est ça le problème donc eza bongo mpe analyse ya mabale nayebi te moto mpe ayebisinga te nga moko na eseyaka korefléchir na ndenge mpe ya ba expérience na nga na baexpérience tomonaka mpa bato mosusu nasangisa yango nde nayelaka bino émission ya réflexion po to raisonner pourquoi problème oyo donc na se senta naza plus à l'aise kolobela makambo ya mabala to yango émission nange ezalaka toujours mpona mabala pourquoi le divorce pourquoi tozosala neti to arrange makambo je pense que émission esili eza bonga la sirène dona bobosala te bosaboni na chaîne na ngai youtube sirène espace dona sirène bakomi na e na suka sirène espace dona donc émission esili fiançailles durée ya fiançailles ekóma susu molai fiançailles ezonga ndenge ezalaki na kala fiançailles à partir de 5 ans osali fiançailles nde bobalani après 5 ans na mobali wana ou bien 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans de fois ezala siko molai avant mariage pour que mwasi ayeba koapprendre koconnaître mobali oyo alingi abala très bien mobali mpe ayeba koconnaître mwasi na ye oyo alingi kobala très bien bongo mabala ekobanda kowumela soki kaka boye vraiment ezalaka moyen te donc message na ngai yango wana je pense que je vous laisse beaucoup de bisous à vous au revoir et bonne journée à tous bye bye c'était bien la sirène Donna ciao ciao oui ok
manger les fruits. D'abord, je prends les fruits, ça c'est quoi là? Mandarine. Bon, on peut continuer. Mango, hein. Mandarine aussi. Allez, alors. La prune. Très bon. Mandarine. La mandarine. La sucre. Donc, bien sûr, ça va pas rien avant le canard, il n'y a pas de il a dû avoir. Il y a modernisation de vie. Donc, pour que ça va répondre. Ma belle à donc, comprenez ça. nalobaki awa émission ke libala ezowumela te mpona fiançai émission passé basalaki fiançai eza moposa makasi sikoyo bolobi ke olasirani soki libala ezomela te mpona fiançai mboka so moto avandi na fiançai 10 ans siko atomba amoureux ya mwasi mosu mobali osandini oui mobali wana akotomba amoureux atiki pesadi ezaki libala fiançai amoureux atomba amoureux mais ozala kaka na kimia te ozala kaka na esengo te na bini pourquoi. Parce que moi, je suis à tomber amoureux. Comme moi, je suis allée passer dans mon bal et même je suis à tomber amoureux. Donc, tout le monde s'en a lingani et était mon bal et amoureux. Pour me dire, à qui qui fiancé, vous comprenez? Par exemple, tout ce que ça comme mon bal, comme on est job. Avant de dire, ça, non, moi, c'est joli. C'est que John a tombé amoureux à Marie. A tiki joli, a tiki la Marie. Mais Marie, paix, a lingé John télé. Comme tout Marie, pas dans mon bal, même tout à tomber amoureux, Philippe. Vous comprenez donc John a s'est retrouvé dans cette situation où on a un manque d'amour, manque d'affection, il y a qu'on linga, on a oublié. Mais surtout, on va nous dire 10 ans de mariage, amour peut s'accroître. Attends, ce que moi ça linga, c'est bandité 10 ans là, où on s'en a fiancé plutôt, pour vendre 10 ans, pour y linga là inconsciemment. Donc, on va dans le beaux alliés, dans le définition de l'amour. Mais surtout, John, par exemple, au titre, moi, son joli fiancé okobala mari okutu aza mari aza na bolinga nango te ekosalaka yo na mari bozala bondimo te boloba langue mo te yo john oloba na mari wana kobala langue d'amour ya mari aoloba langue d'amour te na yo yo alonga aluka mpe moto mosusu oyo alingi avanda na ye donc amour ezala réciproque tellement ke moto aza égoïste na amour alingaka mpe aza na moto alingi ye yo olingi mari mais so mari alingi yo te kosimba te kaka te okama te mpe mari akozala kimine yo omoni te ke yo moto alingi mari ozala mpe kana problème
donc eza bongo toboyi batombaka moko malamu lelo ezanga sirène dona bobosaka te kosabone na chaîne na ngai ya youtube sirène dona sirène d'espace dona lelo toza na émission na biso ya libala bopeto na libala ndenge émission mosusu ya lelo mwasi na mobali fo bazala propre na mariage na bango mama il faut ezala propre mama okoma na yo na propre mpe ndokali suki na ochangeaka plante na yo toteka bameshe biso tosalaka basuki ochangeaka suki na soki otie baplante olongola yango apres combien de jour po oyeba kozolala na papa soki ozochange plante na yo te oba bato oye kosola monoko toloba donc tobanda no na suki po tozoloba mpe propriété ya nzoto mobimba soki ozochange plante na yo te papa bato oye kosolola motu plan nde bato dégage en plus eloko mosusu ezali monoko na yo fo osokolaka bien bapepsode ezali badentifrice ezali ya sola bien soki ozosokola bien te papa obanda oye kosolola monoko moye mpe aloba no ezala te omonaka papa akomi avandaka so na ndako te akomi ozonga na retard akoma makambo ne mosusu poko azokima solo wana papa yo mpe ifo mpe yo mpe koki na yo ndenge moko ozalaka propre monoko na yo mpo osokolaka mpona propriété na yo motu na yo mpo osokolaka yango oserazaka te bapoile na yasi mapeka mpo ozoseraze na basupremasi komi nango barasoir soki olingi no bagilete te osombi kaka barasoir wana otie kaka to bagel wana ezala bagel wana ezalaka oserase nango propre mpo bapoile ya mibali oyo asa mapeka wana te mibali balobaka bamwana wana mobali te nayoka mibali balobaka ke babi yango nde epesaka kotoka makasi omona ezosala bien te propre te donc mama tolobeli makambo ya propreté mama sokola mpe nzoto moyo ya bomwasi malamu ebi mobali soki azoyoka yo bien te azokokosa propre te akoyebi soki te ezalaka soni alobi soki nayebisi mwasi nanga peut-être aokimi nga moni ke natongi ye naspingi ye etant réponse ya solo wana egenaka bato donc mobali akoprofita mosusu abanda omonana manierama abanda obimaka na ye eputa azokima nde suka nzoto na yo mama sokolaka mpona bien osangisaka bagel te ovandela mpona bonzoto bomwasi te mai kaka nga nazogere bino mai ya pamba mpo nga na banda boto bazalaka kosokola na babenga yango nini badesinfectant te bagel oyo ezalaka osala ngo propreté docteur ayebisanga oyo agynécologue babaka kotiaka yango te nga balingi bateka yango mpo abingwi esalaka mai aboyaka yango docteur mpenza aboyelanga osalaka mai osokola na bagel te babiloko bino te naturellement mai kaka esalaka yango bien donc nasala ninga mpe nazwi kaka conseil ya docteur wana nasalela yango ti lelo nga navandelaka te oyo bamosusu bakavandela eloko boye esalaki tete mai kaka oyo ya robine kaka mai mpe ya malili
c'est fini. Maman n'a pas si bon secret ou à la propreté, mal qu'à se coller bien. La docteur, il nous croyait ça. N'avez besoin d'un peu de chaque semaine. On va take a bit, take a maille. On fera pour moi, c'est. Mobile, il fait la même chose. On a peine à mobile, il arrive. On a besoin de comprendre. Ce qu'on a fait bien, c'est quand vous payez. Moi, si c'est rasa, quand mobile peut c'est rasa, quand c'est rasa, ça peut propreté. Donc, ça, on a mis ça dans le c'est rasé, et puis là, pour se raser la sérène, parce que même quand c'est rasé, bah, ceux qui attendent notre quelque chose, ça va bouger. Ce que c'est rasé, automatiquement, vu que vous avez la propreté, on va assurer. Donc, on dit le coup. Là, on a trouvé que c'est le sérum. Donc, il est là pour le béni kaka makambo, il y a propreté, il y a les balles. Maman, moi, de doramo, comme on me dit, nanda kunayo, bongisaka sokola, komba, nettoyer donc, kolo pa ou le paradis, nettoyage au kolo pied. Otima ba déodorant pe ya ba salo ezala cache moins cher surtout ba supermarché oteka ko pouvoir nous avons empêché que nous avons nanda ko non senti fraîcheur au bas la côte était pas ça qui va que chez moi c'est bon donc ba maman propriétaire na le na tebi na si monsieur souka prochainement on continue sous na ba pour sous donc ça te que ça voulait na serre ndona na chaîne na ya YouTube je vous aime bien au revoir bye bye. J'ai fait l'emballage. Peut-être dans le monde. Donc, ok, bah, au début, tu n'as pas de ce que faut pas te faire c'est tout était. Mais non, t'as les cas, les soins, la sœur, la sœur, la maman, casse. Et, faut pas se faire ça quand le bâtiment, que le beau perçoit. Ma zone blaguée, ma zone, parce que c'est normalement relax pour ces cas. Deuxième point, deuxième point, deuxième point, franchement, qui me suit. C'est que l'équipe de nous, on va le voir là. Deuxième point, ils allaient m'accepter, n'a eu un bête, et sa camarade de l'unité. Pour ce ça qui a monté tout sur la camarade, c'est la qui m'a dit, à la main, à mon boy. Et ça est grave. Malobi, la français, la petite vient manger. Comme camarade, nous allons m'appeler pour l'unité. Le bon camarade, marié, à sa petite mobile, camarade yetu mchungaji na sala tabu yete siku ya joto bi inomba na makasi do munya asala na mtombe na ngai toka salinga camarade bi mama yenga tuko sala ma tia siku siku ka do tolo bi camarade bi nenga fina zo bale deni kuma kendo na taka na mtombe o ni mkaso kwa mkono na taka mkono na bibi sa nga donc en fait oyi mobali babi mibali nde balingaka basi ezala yo biso basi nde tolingaka mobali omwasa kozala lobi na ye te mobali akomprendre ke motondi otala motondi osala signe seke mobali siko ayelingi na bojibile pota yo tobandaki obetaka masolo ya chabotier erreur na biso toza bakamarade oyebi kote yebi kotasalela bimama na ngai nzambe na forme mama ekamarade na yo alobi okende okiteli nga mpe fona sa tout pour rien au monde fona zwa mbali pour rien au monde ombala kosalanga bo otindi ntango yo olobana mama ozokola sete camarade okende omena ton mari lisolo ton mari nde otindi camarade na mwa ton mari nde atango wabi moto nde asala makasi asalaka mo bien mengaka kosala makasi oyebaka elingi mpe mpe na mobaka elingi mpe asala ye ndenge asalaka yo jusqu'au temps où tu as dit que tu as dit ça et pourtant il y a qui te met quand même non beaucoup comme le comme on va comme on dit au combat au bas camarade tu m'avais camarade tu m'avais dit mon qui non non mon qui m'avait et ça lui que ça qui est pour bah c'est mon bal la masse de prudence non sauter mais au bas la prudence de Dieu c'est une vie faut ça la prudence très prudent alors mobali aza oui mobali camarade mo aza mwasi oyo basili soka na ye wani bacamarade ya relation ya yo na ye etali ete
Comme les gars, nous, bah, nous, on a la baisse. Puis, comme on est capable de dire, t'as les bonnes relations avec eux. Mais du coup, comme ça, on est pour et quel est fait. Donc, je pense que la structure, on continue deuxième épisode. Vous savez, ma chère, c'est bon. Bye bye. À la prochaine. Merci. Ciao. Wow. Oui, 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 oui. C'est les appels de la maman. Les deux personnes de la haine qui sont. Libala ya premier bureau. Libala ya deuxième bureau. Premier bureau na deuxième bureau. Nde na mkana. Mwasi moko mobali. Mwasi mosusu mobali kaka moko wana. Eloko ezalaka somo kita somo. Vraiment, franchement, les gens la semaine là qui communiquent. Voilà la communauté, ça veut dire les gens sont à mon côté. Mais monsieur là bas qui non. Le fait là égal le tombeau avec tout le voyage comme on va se soulever la peine de venir les gens qui va se faire. Mais qui était pour le premier bureau, le deuxième bureau. Bah solo, on a vu c'est pas exactement le tabac, ils a rabé nini. Et là nini ou à parce que c'est ça qui premier bureau, le deuxième bureau, tout le tabac. Donc sans plus tarder. Et nous sommes sur le banda. Et voilà, c'est parti. Ngai nakei na nzela nazobeta sikoyo nde makambo ebandi nke koluka bamama oyo bakondima kobeta lisolo nke koluka bamama oyo bakobeta lisolo naye kokutana na mama okombo na ye mado mado alobi siranga babelaka nga ya mado na badolutaka bande ezala nabi mama nazokoluka bato bamama baza bapremier bureau babetela biso nano bolingo oyo ya premier bureau ezalaka ndenge nini bolingo premier bureau nde makambo premier bureau nde merci premier bureau nde ye nyonso bama premier bureau bambote na bino ya mibali la serene apesi lelo eza premier bureau na deuxième bureau nalobi mama premier bureau balosako na bino donc barespect mère ya bino yango wana kitakiteyinti analastere ni kokutana ya madoya madabi la sirene mpenza mwani oyo lelo na monene yo ozoloba kosala expotre le divorce mama yo kokoka tebebe makambo yo ozopema monene monelere nini baninga bazwaka bateme kaka yo oke kozwa te mama na likama oyo yo oloba yo ozosala coach ya lutte contre le divorce tokosalisa yo madame na kosalisa yo nazalaki te mpona répondre à question ya mado alobi la sire po tozali mpe na kotanga ezali ka lokwa mwa wenzi mo boye abi la sire ntina azonga ndako tovanda tosala émission en retard tovanda so kaka wenzi awa tomeyala biso mwa moko na biso moi mpe loko ezali nao makasi ya mado alobi nga la sire nabetela yo expérience na ngai en tant que premier bureau nga wana mpima na ngala nga bi kitoko la sire yo bongo na bamama ebe oui mama lobi
la sœur a au feu, on a bon à robot. Et ma doigt sur ma plastique, on va dire comment qu'est-ce que vous avez la biseau à ma, vous savez. Moi, demain, pour le coup, on est le carton à la vie au Béani, la sœur, et on a un monde dans la vie, il y a mon dos, et on a des émissions. On a les malaises, et le père a fait un maïka, il y a maïka, il y a maïka, il y a maïka, tout. Et ça la rappelle à la on a posé la question pour ah, les lois, maman va jouer, il va y aller. Ma solo est premier niveau. Il y a ma deux, ma maman est déjà pour la donc il faut oser. Il faut parce que monsieur est tout en fait beaucoup de là. Les monsieur est dans le de la restaurant, pour dire que tout de là. Bah papa, bah maman est pour ça. Et monsieur est fait pour la papa. Donc, et ça mariage de la maman, papa. Bande qu'on a tout l'endaya ma deux. Il y a ma deux la sirène. Ngayo tumina ngalibale ndio. Tumia ado libale liye kufonde nini mama. Biso toza koloba makambo ya ba premier boulot na deuxième. Libale liye kufa yo na ndenge nini yo. Alobi wi mama lokwa yo yi nza ngana ko ba ver ebandaki ndenge nini libala na nga ekomi lelo kita mata kita ndenge balobaka na lingala ya makasi wana ngai kaka ma ezokita ma ya malemi na bibo ya madu na tikile maloba solola toyoka yo ya madu pe ye wana metekaki te ya madu abila seri ebandaki ngwe mpona kobanda biso na présente ngakomolima ya madu eza première femme légitime. Ta maman légitime, il y a plus d'un point d'ailleurs, madame. Avec première femme légitime, nouvelle n'a pas comme les gens. La peine n'a pas eu gens par respect. Voilà, on a vendu dans la zone quand on a madame de la différence. Avec la série. Quand on a dit au moins surtout la libre, na boto. Yage, abandi. Madame. La série, bon, c'est wana ya madina opeta espeso ka tolali kuma mobali na yaja mado lamuka zabiyaje kami na lamuka mado nga na zabe posa foto sala wana nga nazaki na liboso ya stike nazopesa nga ezalaki nanu na ndongo na onanga toboti bana mibale na yaja la sirène tosi tosali à 5 ans de mariage. Avant tout ça, 5 ans de mariage, nous avons 3 ans de fiançailles. Yaja alembika ate toboyi la semaine ya madu mobali olembondeni a mobali na balaka yo za mbongo to abiwi la sirène abalenga na mbongo eza nzoto tosali ya mikolo ebele sikoyo nga nalala te la sirène bamama boloba nani nalala te wana ya madu azokutu nabi ya madu olala na mbeleni abi la sirène apami ko presque chaque jour mikolo elekaka te oyokeka mado yaja likambo oma nazoyoka posa nga na biyaja wana etongani nazoloba befo kopana kita ya madonga okota histoire na ye ya moto aleki na sirène nakobisa yaja nalembi papa nga na ndako nabiso mandolala na ndako na biso na bandolala pongi na ye libala eza teke so na ye libala pongi ekomi nga nde ngambo pongi ekomi nga nde niongo la sirène nanga mama la sirène dona nalala boyaja pesa nanu nga koto oyo nasala osala nini osala kolemba te topema mpe mwa ndambo la sirène na bandomona mpe na nga vraimen mana oyo balobaka trop c'est trop yaya kabime toboyi te ya mado tozonga nsima wana nga siko na interveni ya mado yo olobi babala na mbongo n'est-ce pas mais oyebi te ke ntango baza kopesa mbongo yaja ntango aza kobala ayebi ke oyo mwasi na nga nakosala ye mpe nakobanda mpe kosala ye donc te nabali baza ya nga ere nayoki mposa ye nde osakitise ya nga donc aza mwasi na nga napeseli mbongo na nga libala na bi ya mado oyebi combien yaja mona epasi po ekonomize mbongo ya kobala yo oyebi combien yaja alongoli yo na nini na kiselibatere abali yo na basi oyo totondi na monde atia aponika yo monteka ede yo ya mado apela sire na boyi te wana eza exagération nani bone te naza bone te abalinga naza mwasi naza mpe na droit ya koloba no mama
naza mpe na droit koloba nga nayebisi ye mati problème toza droit koloba mais sikoyo soki olobi non ye oyoka posa omoi ekokesisa posani mpa basi mosusu ekokesisa posani mpa basi mosusu bakende bana azali infidélité ya madoloba po abre eza nde bongo yo explike abila seri eza question ya fidélité te eza question ke yaje efa comprendre ke nga naza la seri atuka lisolo nazoseka tu bandeko bopapa mpo nde ya mada chauffaki ye mada chauffaki ye mada bila seri likambo nini moto abasi moko mpenza kitoko tala nga nasali mosala na butu na moi nasa mashine to nini nga na esiageage na machine te je suis fatigué ntango mosu nazwa na pesi ye ntango mosu mpe naoba nalembi yaja naloba nalembi te ebongo mbongo mwa libala ezalaka so babali yo na mariage wana tosalaka mpona kosalaka nyonso kosalaka amour baposte so moto apo balembi te la sirene nga sikoyo mbamoni ngaki nakoki kotia yaja nalembi yaja abi mwasi nango kolemba te soko olembi bongo nga kasi nakosala na nani abi okomwaka yaja ye anasi aglise liboko tu na olanda nasa poni na yoka yaja ye nazosala makambo na ye akosingabi makambo basiesusi eza société otoyeba tokoma nalobi ya mado yaja azokosala makambo nini explike bamama abika makambo kaka ti ya mwasi na mbali ndenge ezala wana nalali na ngai mpo nalembi nalembi azoderange poni na wana koba papa azwaka singa alembi na na bisikuto yaja dosala yo kipele tabi kasi na kipeti nalembi kasi nalembi mama nalembi na biyaja nosalaka mpona to naza na kanda moko na bino yaja wana ya mado abina ayebisi yaja na masika motema na biyaja yo na ozoli solution na ozoli solution wana yaja ntango osala bongo ezoka babie na ye yaja peka oyebika nde ezaka akomi kosala wana ete mwasi na yaja omoni ezosabe tokomi erne baine eza bana balali bana bakomi koma kelele londongo ozosala kokolamisa bana balobi baoke classe ngabi natobi siko ya mado nabi ya mado bana balali tokoyi te mais sikoyo yo ozolobaki mobali asali te asala te asali na boso te siko mpo bana balali sikoyo mobali ye relation ezali na bana eza nini mobali ye nde papa bana ata soki asali yango il faut asala na droit ezali question boboti asala abi la sire wana ya mabe la sire yokoka makambo te ya mabe mina omama nanga nazwa mbita boye te ya mabe chauffe mikakoto na kosekana abi la sire okomoso comprendre te nga nasala bana akopesa éducation ya bana te parce que tokosala mongo babutu mongo ba 2 heures 3 heures bana basala insomnie bana bazoki na classe abi la sire onebi teke makambo soki bana balali bie te na butu bana balamuki baoke classe bazolala bayoka professeur te na fin de l'année bana yanga bakosala bakozwa te likolo ya ye ekosalaka amour la sere nakoki te nga bisiko tobude solution nini kasi ozweli yaja ifo ayoboyaki abi la sere naloba nde siko na réfléchir na yaja ndesi na société kabisiko solution wana na okutula siko ya mado expliquer biso ya mado abino abino balobi moto akende kosenga conseil nga namoni mpe eka kosenga conseil ndenge nakendaki pa voisine nga ya dorote nabi ya dorote yaya naye na likambo tosalisanga ya dorote abi likambo bi voisine nango koma lokwa aleki nanga so likambo zala ya kosalisa abi ya dorote esalisanga mobali nanga kosalanga mingimingi oyo mobali alingi nzoto mobali alingi nzoto ya dorote nalembi nakoboye pete nakimi te bana baza menga nalembi ya dorote akeni malembe ndeko nzoto wana nde abi ya dorote nalala pongi te mama mwana mama oyoka siko wana siko abetela ya dorote abi oyokaka yaja wana aobetelaka mado tosala mado tosala nani mado nga posa sikoyo yo mama wana nga nayebisi ye nabi tobotezela na ya mado yo mama makambo ya relation na yo sexualité na yo na mobali ya libala na yo ozokoexpose yango pa voisine abi wi la sika wana ezochauffe abi wi la sika mpona expose parce que po conseil mponga nalembi ya jean nzoto nalembi ya jean mpona luka moto akoyesanga mpo eza sexualité nanga na bote na mefo bima libana nazali na choix te nga bisikoyo
Dorothée on a le bini ce qui est notre matin parce qu'il y a Dorothée on a pu se passer na bien là c'est là du cas mais si il y a Dorothée j'ai d'autres dérangements na butu azo sala ba bisengi kuna makelele ayoka ba bilenge kuna azo déranger linga bana balamka balala pisi na butu kuna ye papa na bango bana nga bazwa ta dès c'est là bengi na bango skola bisengo bilenge pamba ezanga tina tout ce to sali bilenge ba nini so to za 4 ans mariage to za 4 ans fiancé to ça 5 ans mariage c'est quoi lingi souvenir tokosala na bolie nzoto te na butu na pema na lala ya Dorothée yo lobi ya Dorothée asekinga wana sikoyo ya mado azokontinue sola bisira ya Dorothée asekinga obi mema do oazoba to nini leki na nga oyo koza azoka boye yo yebi lisola mogondo tie wana sikoyo ya mado abi ya Dorothée lisola mogondo susu ndenge ozolobani me yo oza mwasi koyeba lisola mogondo mwana mere abi mogondo nayebi mogondo eza kilote moko balata na sa abi mama soki wana sikoyo ya mado conseil azopesa wana sikoyo ya Dorothée soro ya Dorothée apesa sikoyo ya mado conseil ndenge nini akosekomporte na mbeto soki mobali azoseli basala postation azwili solution ya mado abi ya nanga Dorothée loba nasaka ndeni na mogondo yango abi mama wana sikoyo Dorothée apesa conseil abi mama abi mado kende na wende mpona coupe ata ya jeans zwango lata avolala na butu okotisi yango kaka olati okangi otirete tia ntango kaka ya jean kolia okangi osenti olali na yo alaise otimoka mogondo na yo olati bien brende olali ntango ka ya jean kolia ameka be aokotisa we mogondo evandi wana calme tranquillement wana kote ya Dorothée azopesa ya mado bala bisikoyo Dorothée nayebisi sikoyo natuni sikoyo ya mado yo sikoyo mona ekose wana be la sirene nasotaki na yambi ya mado ya nanga bolingo soki yo te nazalaki na eda mokondo te abinda wena la sirene na wende naza kopona mikutu atuka biso bati nini kaka abi oui la sirene azopona migondo eke kopona na poni bamigondo yanga ya poni nazwi na ye na sokolo yango bien bakilote oyebi migondo bato bayebi migondo eza bakiloti oyo bakata ya jeans bato ba n'importe kilote ça veut dire olati ntango bolati opakise olati yango te bakisaka mpe banini baparti ya nsima donc omoi tokoli bakwisa mingi banisiko bato balata yango na sa barobe donc ye mpona kolala alati sikoyo mobali na empêché ngana ete sikoyo esuki nde na bilasi sikoyo ntango nazwi migondo na nazwi na lati naye nalali pongi nalali kaka bajour eleki mpo depuis mpe yaja alekisaka eza chaque te eza souvent pluto abi to nalali ka yaja kaka ndenge ayaka bajour mosusu ka ye abetila mado oyo nini yaja wana nga naza bien naoyokela yaja na vile eloko oyindela yaja nini oyo yaja na yoka mado na posanga be yaja nga alali nanga mese nanga yaja atuka kotika liboko mikanda akotisa yaja akuta na suka na mogondo la sire eyembi yokalika yo madame yaja akuta na suka na mogondo mado oyo nini nga répondre yaja boyo omoni nini abi mado olatelinga coupe yaja du choc le pauvre yaja nga vraiment la sirène nayebisi ya mado nga nakeli yaja mabe la sirène tika koencourage ba bétise wana ya mado monoko abi la sirène tika koencourage ba bétise oyokela yaja mandeni parce que nga vraiment c'est défendre nalati mokondo fie napema te yaja lobi wana siko yaja lobi mado yaja azwi choc mado osalinga nini opimelinga nzoto poani mwasi nanga eske bosenke nabala yo eza bolingo ya koyiba te toboti bana mibale wana yaja motema esali mpasi voi kutu okiti le pauvre homme yaja en tout cas yajanga mala sira na okeli oma franchement yaja lobi mado asimba kilote ka liboko nika likolo ya kilote donc moya asala otema eza te mwasi akangi kilote na basentir donc yaja mwaloboye eza te donc ya mado akotela yoka me molingi ayebi ke yaja olemba aokendaki esu te abi mado obengani nga toni po elati
kitini ye mado wana monoko abi yaja nabenga no te mais fo napema nde natia nde na kati ya kopema nalembi fo nalala omo teke nga nalala alobi nga siko na biso ko esuki bimini ya mado abe boye esuka ndeni yaja azali na shwa te yaja azali na shwa te alali nga en tout cas na wami sikoyo ya mado akontinue cela mpenza siko na benka ya nanga dokota apesi na conseil na bien tala yaja lali kape nalali alaise abi lasire nakoma nango lala alaise motuka boye yaja soki akotika liboka basika nalati ngondo te akokuta kaka mongondo ntango sikoyo jour na olinga na libere mongondo omoi mpe jour ntango mosusu asembi nga te mpo ezala charge omoi mpe jour asembi nga te bajour mosu nalati nanga mongondo nanga donc tokomi kosala trop rare je pense que chaque jour na ndela na mongondo nga bebongo kasi kola na mongondo boyaja réagir ndenge abila sirene esengo baluki mawa wana sikoyo ya dokote alo nani ya mado abila sirene titra esengo baluki nga mawa nga nayebaka te natala kaka jour moko boye yaja kenda ya mosala ekenda ye la sirene yaja azongaka te wana sikoyo ya mado azali kongamba akitisi mongongo abila sirene mpe ozomona nga yaja aza esunanga te akima ndako babia ya mado tika babi bwila sirene mobali nanga akima ndako likolo kana baolata mongondo nga na biso na bomoni ya dorote nana conseiller mabe abila sirene ya dorote ye palataka mongondo na mobali natikali kaka wana me nayebi te basalaka te na ya ngai na minute oyo mobali nanga akimi babika azomwasi ya mibale azolinga deuxième bio na deuxième pompe nayebaka te soki wapi nayokaka na fami na ye nde balobaka no mwana biso aboyi na ye abi makambo osala ye esepelisa ye te aboyi na ye makambo ya mongondo akenda na ye kokota ne libala na mwasi mosusu abala mpe mwasi yango donc ye ya mado akomi siko na mbanda deuxième bureau donc mobali ya kaka apesi na ye mbongo bana asalaka na ye so basala moko te aboya na ye te akoma na ye na deuxième bureau ayakani kaka wana de fois rarement pa ya mado po amona bana na ye esili ake na ye akoma kofanda na ye yacha akoma kofanda na ye pa deuxième bureau yango sikoyo kombo na ye nani deuxième bureau yango aza nani azwaka yacha bavanda ndenge nini ekoma ndenge bango yacha kekota libala kuna ekomaki mpe ndenge nini yacha kende kobala ye mwasi ya mibale bandeko oki lisolo ya bombanda yacha moto ya bato azalaki na calme yacha azalaki na ye na edako ya mwasi ya mibale talala ndenge ya mado ye moko apuse mobali na ye akende libala likolo ya mongondo mama oyo tobeti lelo ezalaki première partie bamama ya mado ayebi te akosala siko nde po arécupere mobali na ye esi ekomi difficile ya mado atindaka nakende osola na yaja ya mado abila sirene naza na shwa te lokwa yo olobi ke oza na lutte contre le divorce yo kende solola na yaja nga nakopesa oyo adresse ya yaja comme ça yo okutana na yaja osola nabila sirene nayebi kobetanga match ya tima te obakela mbala sikoyoka ya bano baplake kakabi eske tande omonga mpenza boye ntana lokwa babe yango lokwa monganga alinga traité malade aosala tu nga nalinga bongisa libala na osala tu na okalkile kutu te naza kakoda te kaka nde naza pano ya bona komi te nalingi sikoyo ngala sirene nasala curiosité nakende komona sikoyo yaja yaja asi akomi na mwasi ya mibale ero sikoyo nakende komona yaja nasolola na ye natuna ye ndenge makambo mwasi na ye efinga eza vraiment ya solo mpe natuna ye réaction ya yaja pourquoi aréagir bongo donc tokosola na papa nga moko la sirene face à face na yaja bamama wana eza ekozala deuxième épisode ya émission ya biso libala bombanda premier bureau na deuxième bureau oyo eza première partie
parce que nga nasalaka émission ezalaka na baépisode. Donc nakozala na émission oyo eza première partie, tokosala deuxième partie, tokosala mpe troisième partie. Donc deuxième partie tokoyoka yajo, troisième partie tokoyoka mwasi ya yajo oyo abali deuxième bureau. Bomoni nde tokosala comme ça. Troisième partie nde tokodécouvrir eza nani. Deuxième partie, prochainement, tu peux découvrir PIH, réaction, pourquoi réagir, voler, pourquoi comme à Bali deuxième bureau, pourquoi Kiminda Kunaye, à l'unité sous moi, c'est pas sensation sur d'autres pays, vraiment à boy, ni moi aussi, avec un pour appeler sa boy. Est-ce qu'ils ont tapé dans ma campagne? Est-ce qu'ils ont tapé parce que, binomoko boye, qui a ma est-ce que je suis comme je suis? Alobi kaka mpona mogongo aboyaki kosala rapport sexuel na mobali alobi susu elo mosusu te. Sikoyo ngai batindi na paya nadonokoya te naza mpe toujours namonananga te yajo okano naza bogara nde nini aha eyindaka mabe comme ça nasola na yajo ngi achaque fois koyebisa biso tala mosusu toyo découvrir makambo mosusu oyo ya mado mpe abombaki toyebi te. Oya mado alobi vérité nayebi te, oya mado akosi nayebi te, yajo nde akoconfirme biso. Donc émission na biso mpona lelo tokoloba nini nakebakisa te parce que ya mado asi alobi nyonso. Ya mado akonfie ngai nakende kolekela ye mobali na ye aza na besoin mobali na ye azongela ye abila sirene edenga tosola na yaja azonga ndako odevoir batenga bamama tokosuka na likambo bapi nakomeka elongo na bino nakutana yaja bino mokolola démission tokota yaja ndenge ya koloba wana eza ekozala na deuxième épisode ya émission na biso oyo toza na thème oyo libala ya kobanda première bureau na deuxième bureau. Premier bureau atindi ngai nakende osala na mobali mais na minute oyo mobali asaki na deuxième bureau déjà ekomi plus facile te nga naturel eske na okoka misi oyo botaka bamama eyandelikana ya mado atindinga na réconcilie na mobali na ye mobali na ye azongela ye aza na pusa mobali na ye mobali akebala deuxième bureau ye azokaka te deuxième bureau wana esi akolinga nasola so na mobali asi akomi na ye na minute oyo eza nde pasi bamama oyo ozalaki na mobali na yo banégligence ezanga batina. Parce que tu vois les problèmes qui est là. Mobile a balaki yo. Quand on balo na d'autres, on ne peut pas que rapport sexuel que ça inclut na kati ya d'autres wana. Il faut y parce que yo tant que qui délivre les tout libre parce que yo bien bongo. C'est ça le problème. Il y a bien bongo mais pas joyeux. Donc ça veut dire on doit être qu'à comme sur cela mais on soit on va penser en ligne sur ça pas na une de pour ça. On peut foutre un peu indirectement tout le bon. Bozomona donc ya genre yebisa biso abalaki mwasi na nde nini est ce que aza dessus na comportement na ye yango akei est ce que donc nga mpe nayebi te donc deuxième épisode ya histoire oyo nde tokodécouvrir yajo aza nani na wana biso aza mpe mwasi kitoko ifo oloba toloba elle est belle elle est jolie aza na taille ye mpe abie mabika aboti bana mibale donc aza mpe trop aza te aza na 35 ans yajo aza na 40 ans donc histoire na biso komi na suka ya biso nsima ezalaki ngai na bino ya siragoga osamboyo ya chaine nanga ya youtube siragoga merci oyo balandi émission tokoza na nsima vraiment na sepeli te je vous dis bye bye et à la prochaine. Ciao. naye tokileka lisolo alela kitoko kitoko makasi tokosolola en fait makambo oyo esalamaka mingi eza bahistoire vrai oyo biso basi vraiment tosekola yango te eza likambo lelo mekani biso basi parce que nakoloba mpo bapapa plus émission ezala nini kutu kolobela na lelo bino naye kobeta lisolo ya mapapa bapapa bango mpoka boteninga libia te mais il faut nalobela bino mpenza lopaso comme si vous étiez en face na moi nalobela bino eloko biso bamama tosepelaka nango te makasi po tokosepelaka nango te na nga mokili ebandi te kosuka donc bapapa bonne chance.
lelo tozobeta thème histoire na biso eza nini thème ezali patron na nga alinginga patron na nga alinginga ça veut dire patron na nga ya mobali alinginga naza mwasi mosala mpa na ye donc yo mobali ozwi grade na yo ozwi position na yo otie sexe wana mpo osakana na mwasi parce que azosala mpa na yo dans lisolo wana ezokambo wana ederangeka biso bamama mingi parce que lelo tozoloba toza droit de la femme biso na mibali fo toza ndenge moko toza baêtre tokelama ndenge moko oyo aza tipele leka moninga mwasi na mobali azalaka te po nzambe ntango ye nati ye moko asali bato na ye nati aloba teke mobali aleki mwasi na moni place aloba yango te mpe jamais mobali akoleka mwasi mpo natire aloba te natire alobi j'ai créé les êtres à mon image biso nyonso longa payela sira nekoba bapapa bobikena na bino mingi me balobi celle qui aime bien ou celui qui aime bien châtie bien bamama papa bino lelo botika nio mpenza nalobela bino parce que je vous aime beaucoup mponga payala sira nasepelaka nango te makasi bamama bayoka makambo bokitene teme eza nini aya lelo peya droit de femme tokoloba droit de la femme ezozala bafoye na misala mwasi aosala mosala ndenge moko na mobali mwasi aza na capacité intellectuelle ndenge moko na mobali mifasi ezala te bapapa ntakosa bino te livre moko ekomaki binoki bakosa bino te bato bakoloba olasera nini yo ozoloba nini yo oyebi koexplike teke ndeni na balivre wana mosusu bakomake nini balwa kutu nini ke la nature a créé la femme dans le côte de l'homme. Tala niveau. Muzomona, balivre bikoma. Balivre oyo bato batangaka. Eza kokota na mitwa mibali. Mobali ko bato boyi te. Mwasi atangi me ofati kaka mpaka ye na côte na nga. Muzomona minimisation. Bazwi mobali bakreye mobimba. Nga mwasi bazwi côte yoka degré bazwi ata minoko te bazwi ata liboko te bazwi côte talaka bacote ezalaka côte siko moko oya eloko te omoni lipa na nde eloba ya mwasi eloba mwana mwasi yo mwasi oya eloko te oya côte tala kaka basystème nyonso ezala na corps ya moto obaki nde aza baorganisme ya moto siko bazwi kaka côte ya mokielekete nde bakaye mwasi aboni de balivre boni mpe boye balivre bokoma makambo normal balivre misusu yango nde ebebisi monde lelo na bikomakoma yo moto okomi livre wana soki oza mobali nayebi te olingi kodenigre basi nayebi te livre mpe banza na mokili mobimba mibali mosusu baolobango babi esingani ovanda livre wana ntango nature nzambe asalaki mosi na coche ngani nasalaki mibali mosusu baolobango non livre wana ekomi ozomona be eza livre moko oyo eza babe wani philosophie ya makasi il faut comprendre yo mobali to mwasi comprendre coach wana balobi eza teke ya coach mobali atemaki non eza que la femme te l'os ya mobali mais on voit livre wana bayekoma te ntango okomi que l'homme a été la femme est dans le coach de l'homme fallait pas livre wana kaka bayekoma suki que l'homme a été créé avec le code de la femme bakokana omoni livre esali inégalité elobi kaka ke mwasi ntango na cote mobali akokoma soki ote plus de mobali ntango na cote mwasi baonikona na bacote bango mibale balivre ekokosa biso boye te eza livre philosophique bien sûr mais ekendaki mosika na explication nango création de la nature lelo esala makambo mosusu mibali baboya ondima biso lelo tozoloba makambo ya sexualité epona makambo ya sexualité na obeta kitoko non kasi eza koteya motaka nde na teni boye na bandi boye oyebi ntango eza poko ya butu me na bino nga balinga osali bamission ya babutu boye eza to na nga nde na vandika na kamera naye kosakana te naye koteya kosakola sango papa yoka na oyo face à face ezala nini droit de la femme
droit de la femme, surtout ça, ça la tête. Tout qui est ça, c'est sur ma table. Pour cela, la biso, ma papa, vous cicater. Ma vie, vous cicater, toujours pour solo là, pour la ça, l'émission, à expliquer, à solo. Lélo, mais quand j'avais dit que l'émission, on a la chérie rabine, ma papa, ma casse qu'on a vu. Mais Lélo, il y a eu qu'on va la réalité. Donc, Lélo, il y a eu qu'on va la réalité parce que, il se passe que tu vas diminuer la sexté. Tu vas objet sexuel. Papa, comment yo patron, l'histoire de l'heure, patron, l'ingi moi, si on a ça ma compagnie, naïe, a pissé moussala quoi là, la yé, c'est histoire mon mawa. Yo kani, et puis que l'on est bien, je dois commencer à me ou bien, nous sommes habités, nous avons un peu de façon, comment ça va que ça patron là, la yé. Yo kani, vous n'avez connu, papa, botika, B-O-T-I, K-A-B-O-Tika. Ndenge moko banda lelo ti mokili esila to ba objet sexuel na bino te non et non donc lisolo eza mawa to eza place eza dénigration minimisation mobali azopesa mwasi mosala mpo asala ye amour nayebi te soki mpona loba alala ye mpona continue te daye piaka continue te bandaka bango lisolo. Franchement, papa, bon, na biso basi, doit égalité zala. Toi, ndenge moko, toi, ndenge moko, famille l'homme, la famille, ndenge moko, papa. Nous sommes na tani classe, comme on ça na sala. Pour qu'il a la sexe pour dans sala na yo, non. Pour yo kalisolo, bela la série de l'union de ma beauté, et comme on lui paya pour ma gambezawa, histoire de ma gambo. Boyoka, c'est histoire vraie. Histoire vraie, moi, c'est histoire fondée. Moi, c'est histoire vraie qu'on y va pour les vrai. On sentit quand même on met dans le vrai. Makambo, les arts. La seringue de la nez makambo. On pète à l'isolo. On pète à mon cousin à bongo la sexité. Ou la sexité. On pète en peine qui la sexy à mon niche. Qui est d'arbre. Oui. Seringue de la sexy change à terre. Bon, la Cécile est là. Le tika. Parce que le papa t'a marqué ça la qualité. D'abord, on a vu que le qualité peut être un pas objet sexuel à l'unité. Bon, on a chuté ce qu'on a banni. Tout le monde de l'histoire. L'histoire est les amis. L'histoire est les amis. Mamie a écouté que la l'histoire a dit la sirène. Au moins, on a dit dans ça. Au moins, quand on dit mamie se croit de cette soirée. Ma mère dit la sirène. Au moins, quand on dit que la demande d'emploi. On a venir. On a porte à misale. Demande d'emploi qui a organisme. ONG. Maintenant, ONG, le monde a élu non. Pour ONG, na manière que ça n'a pas cité comme mot d'anti. Et si on a cité comme mot d'amour, il y a Mindele. Mindele, en tout cas, boutique, pour faire aux efforts pour mettre les solo. Mwindu Mindele, dans sa partie, dans les solo, parce que si on a Mindele, on peut changer. On met à bout du temps, Mindele, c'est beau. On va en aller. Du coup, le même Mindele, oui, il y a des solo, parce que c'est là. Mindele, c'est toi, il y a un petit. C'est yo. On va mettre les solo. ONG ya Mindele. Maman mamie alobi avec la sirène. Gaï na Monica demande d'emploi. On cherche secrétaire. Nathalie Bonabi. Nengabi natanga secrétariat. Wana siko mamie beta lisone. Ndenge patron ki kolala ye. Sala o ya tangeli classe. Abi la sirène natanga secrétaire na monte anglais ya kito. Na ibisi wana siko mamie abi na ibisi tamana na Julie. Abi Julie na moni na ke ko postuler secrétaire na ONG wana. Julie abi mami ONG wana bafutaka cher. ONG Mindele est-ce que Mindele ba ozoyo? Mindele ba ozoyo yo mutu za mwasi d'abord tala niveau wana secrétaire ali za comme bali ba tangi tout te vraiment franchement niveau la secrétaire est kisseni. ONG les internationaux. Mais yo ONG international za mokili baso yange mati na sina otanga komboni. Bino bato ya ONG fo bosala attention. ONG international na lobi eza ya poto soki osimbi te natangi nkombo na bino
motu na bino kende kolala biso kuna ake kolala mami congolaise po yangaka mpe ya pe na kona kotanga kombo ya ONG po bosingisa bango bino nde ya ONG bakabanga bino la sirène petit na bango malini ebe wi tikoyoka lisolo esuki wapi mama ya biso mami alobi na zwi la sirène ndawa na inde nasali demande aplo bo na salut je n'ai qu'à pas ma partager les quoi d'après ça je yebi de batteur alobi na zwi demande aplo na ngai na tie tala niveau salaire à mbongo kaka ba ONG organisation internationale ya mindele euti na opoto mokonzi nango mindele elandi susu mikondi mindele ava banoa baya mindele eza na bango ezabi mama esakola mami apesinga komba konja na mwana maboko simpi na tangi kombo na minuni na otanga soki émission esi mindele bino bongo na biso te mwana okende obetaka lisolo mpe oyo eza histoire eza na sekula bango mpo histoire bota kasi te mami alobi la sirène abesuki ndeni mami sakola abi la sirène badénite nga na sexe basali nga niveau ya sexe to classe nanga secrétaire na talaki na mai na bibetana mosuku bazwi otina tuna mami wana moteme ebetana yoka lisolo mami abi la sirène ngana nake kosala cv nakomi bango bakomi abi na ONG wana babani ke tozoluka basecrétaire basali bape nango nini basali yango publiquement ke moto nyonso azoluka mosala aya kopostule mindele abi la sirène kombo apesanga kombo ya mindele yango na kombo ya organisation abi la sirène mpona la question eza makambo esalama mpe ONG ti lelo ezali na estime peut-être na po bakombo neti émission esi eza na bakombo mami alobi nde nazwi camarade na kuta bebisanga jili abi tika mami bazwa te moni eza moluka mikondi cher bofiki salaire cher mami abi la sirène bamekaka kaka na bisiki suki mami abi nde la sirène azaki na choix te mosali naki postule ngadi abordui na postule na nini na poste aki secrétaire mais franchement na mekaki kapo secrétaire bango eza baniva likolo chéri oza secrétaire ya ONG minene bongo na secrétaire ONG minene kaka ya mindele euti mapoto mindele mpenza ya mindele bango basala ape wana bango mikondi nango nde sikoyo la sirène nazwi na postule jour mpe ya kopesa réponse ekomaka te ekomi babengi biso tokende bapesi komite kaya barépondre ke ekoboya jour de jour boye bakozwa motu moko oyo akosala poste ya secrétaire ya ONG fozala po bazwa yo abinga la sirène akoma wana oyebi keto nakomika totemi na porte bato tala ebele bato ebele baozela réponse nabakika miso bapapa po baye na baveste bapapa obomonaki bacadre wana bavoitire omwake mikondi bapapa na papa vanda ye moaza mbongo ekoluka mosala soki alingi ka change te mosala nazomonake bapapa yango abilasiri bazodongola nga abi baodongola nga po talaka nde nazalaki basira nazali na mbongo te la sirène nazali na piaka donc tini nakende mosenga mosala mpona nzambe kaki ndenga po moko omoni ke piaka olinaki ekosaki ndumba naki kosengasenga bato na bino natanga mpe ata mosala eza pasi omi naluka kaka abi nde nalataki temaki nazala na bilamba te ya kozwa baveste nakeluka mosala nazanga na baveste ana t-shirt nazomona nalataka pantalon yanga abi nalataka pantalon yanga nazalaki ba 20 ans mwana poto bolanda lisolo mwana 20 ans lisolo bolanda mwana 20 ans mwana 20 ans azaka aja mwasi abi la sirène nazalaki na 20 ans nazalanga mwana nalingi kodépendre ntango baparent te nalingi nakanye mpi nanga moko parce que nde nasisaki classe nanga ntango nasisi bak nanga na nini nasali baformation nanga donc nazalaki ja nalingaki na vole nde baloba avec mes propres ailes nazalaki femme tala femme courageuse yo mobali odimine na sexe yo kaka niveau na papa lelo mpe yanga na bino tozosolola na bibo esuki ndeni
demande après na olenga mami abi na olenga mama réponse bozongana ba papa basaka ba otobe ba okanga ba mwana we tena okanda aka ba pantalon boy abi na lete ka jeans we kanganga alati mwa bodi to na ba veste de tibi ba papa ba secrétaire de caste na bika so ba futi ba salaire au na so ça na so ba veste en tout cas pas na ye ka na ko na va na la sirène so so ya yo ko ngo na yo abi na discours concept ndio azuri abi des jours où tu peux pas répondre à besoin de demande après nani ko ka poste de secrétaire abi la sirène na pas de cas to obi ke tindi na zaki gêner la sirène na peut gêner quoi abi oui la sirène na zaki gêner parce que ba tutaille belé na porte la télé bon nous soit sali ba demande d'emploi si quoi ba mpe ba zali mibali en plus basi bazaki vraiment mingi en plus basi mwana azaki vraiment mwana na bango mokie mwana mokie bango nyonso oyenda po eza poste ya mokongo eza poste ya mbongo baokoma mwana ye na bakonzi ya ndeni franchement po bazali na raison po eza esinga baklasse nika mokonzi baklasse ebele bengo nasalaki yango na otime na meki kaka na bisiko oloba kasi loba lisolo bazwi bazwi bisiko nde evandaka bemotali kobenga motali siko abenga moto akokuta bi moto akokanga ya fuloli poche ya ONG yango abimi libanda ya bisali ya tous naye korepondre moto na kobenga ye nde tozwi mama e mami abela sempe ezobenda bakobenga nani nakutu nazalaki na atelimika na bitutu na pusa na meki kaka abina yo kaka be babengi ko babiti abina yo kaka be babengi mani mami abi basi na tuno to be mani na tuno ba mani masolo mani masolo présente mami la serait dès fille afuyenga kotia na koti bakobona batikali bato bazaki baza bakami mwana nde bazwi mwana wana nde bazwa bilasima nde bapeli kanga nde bazwaki na otaka bona owenja babiyo tobitala chef anda na wana ifosela deni oya lobi osali abila sena banta na olenga na bina ko nana kati ya owenja bakanga koti bakanga ko bakende parce que depuis là na vandi na kati ya ONG baotala ndenge baobi nasili chance eza mokili oyo na bi bamama fo komeka biloko parce que so omeki to perdre soko omeki perdre chance abila sila chance abi ezala na otaka ndenge batakataka ndenge babwati ndenge ONG na otala ndenge parce que basuna to baosala je abina batika na olenga ti bayi kobenga na koti na biro baexplike na babomona banda mosala lobi mosala osaba otala mosala lobi biro wana baexplike kaka nde ezala abi nazongi na ndako to nazongi na ndako nakendaka mwana nga jili akufi na oseka na mwana na te abi mami jili akufi oseka mami keke naisaki bakonzwa yo te mami abi jili oyebi baswinga jili abi mami tika bajeko mami abi jili baswinga nakomi secrétaire ya ONG international Basene baby o. Yeah, yo kalika. Yo bo. Secrétaire pe le quoi comment qui secrétaire comme ngwe ni kaka male alors la sirène va parce que le sala bazaki na chef moko be mindele nde mokonzi na bango nde abisko mindele wana komune Eric nde mokonzi ya mindele nyonso ya projet wana projet donc mindele azalaki chef du projet babengaka toli nde azalaki chef ya mindele lisusu abi mokonzi na bango wana azali kanda ngana olenga na bi mosala nasala ata 3 jours une semaine te mokonzi akanda azosilika mindele yango aotota bapapi abandi kuna azogangela batravaille nga nazolenga na binzambe yakinga mindele bandele bakotala na ye bape mindele te bananga liboso ngana bana mindele boye abinakama mindele c'est quoi ça maman maman bifasi na badela ordinateur etikana misudela
Abi la sera yo qui peut ya nene zo ya. Non de la kala nta na ndele ngambi na ngambi na basi na basi ka bindi abi. Moi na tini banda. Na oni. Na taka bindi la on zakala la takoti na bio na zo. Ndele avec ta moussa. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que ma femme fait? Ndele parle pas français. Qu'est-ce que vous faites là? Ndele est Eric. Bon, ndele moi ko za ko ta. Je sais que lui avait pas fait avec son pour nous. La quinze ans de la monnaie là-dessus. Avec Kala, il y a vraiment 20 ans. Maintenant, on s'est promis. On a fait d'abord. On dit la chose à France. Qu'est-ce que vous faites là? À côté de l'autre. En ce cas, même si vous avez tout ça, ça c'est que vous doivez faire des billets. Non, bah, tout ce qui est là pour chez Kakali, la scène à grande, on a tout ce qui est fier. Secrétaire à ONG international. On dit les cas à boire qui nous sont ça. Et toi? Et toi? Et toi, tu travailles bien ici? Comment tu trouves? Ma mère me dit comme de la façon oui, oui, chef, je travaille. Elle dit non, linda. Ok, c'est bon, continue comme ça. Et vous, ah, yo, dans mon sommet, quand on commence à faire la seule même, c'est pas le gros truc, tu vois, et là, on est là, quand on va habiter la seule yoga. Habiter seule que t'as une semaine. Tu sais, c'est là qu'on ma mère dit tout de la caca, et c'est une semaine, boy. Donc, la carte, on est là, mkonzi bango mundiki bazewana ndili bazekela banyo akute yesu kaka ke chef de projet mkonzi na bango nyonso aye ya pa na mani ka mwana boy aye mani masolo c'est pas tu vas attendre mon délai aye c'est la mise là-bas mais tu vas attendre la soirée hein. Après le boulot faut pas partir parce que j'ai des choses à te parler hein. Nabi oui chef oui chef abi mundela ki ndela ke mama ebaki na biso kosala bababi manene ningambo ndela yebiso boye bopezaka mosala no bopeza osali foti bopeza kontrole amonika pana eloko moko emachete baolongoyo mami abini te etina lela nasisiki mosala navandi chef abi azela akritike mosala soki alobani efeka jardin abi bato mpe basisa mosala te bato nyonso bakela sirene natikaka na ozela chef na bibo na yoki na nzala abi la secrétaire ka boki noki nzala mosala esesilaki chef alobi mami j'arrive je travaille à temps ne faut pas partir je tanda abi na ozaka mondenda apanga balwako na bi oti mokonzo koloba te eloko tali na nzala libomi te eyelanga nzala ofuna kende te olekisi erde ya ba 18 te tokotika ba 17 te mondela asisi balabi mami je t'accompagne chez toi tu habites où là toi nde français abi la série na français na yebi français tant ka mondela na bana kwa to répondre te mbande ezolenga abi chef chapitre comme ça abi na expliquer ka pesa bien 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 monter chez moi je t'accompagne ba na comme chef accompagner moi nebi ka te gentil abi la série ngawa na chef na voiture na bo et voiture ba comment komba ONG tala voiture ba zakata ba tel mobo so mo nyoka o ka te ko voiture ONG na mata mo ko ndi ko chauffeur chef du projet mkonjo ko bana na tabu na aseli yemo ko chitama tomati to komo kilika na tala ka chef et toi mami ça va ici tu travailles bien je fais quelque chose de bien abi la semaine non quand on dit non ça va linga na pati na ko ko na ba ngai parce que na musala na lingi la musala abi ko la semaine yo kasko ya lingo mo attention abi na taka de chef azwi liboko ne ba kola mpende na mondele mondele azwi liboko ne kwa mpende mama abi la semaine passée on a vu et on comprend que la personne peut liboko ne et raté chef abi mami obi nde za na na mondele nalingi yo na mona kotambolaka kosima mosala awa natongaka mobulu yango wana nga na ngajaka yo mama na naboyoka likambo mondele ya européen engage mwasi ya africaine kaka po ake kosala ya moko ake kosala ye alala ye kapesi posa solo asolo posoki esimbi te na kokopeta kombaokamosanatitisa tango kombo babisiko maninde tutindela manabi bomosuka ndeni nabime patron monsieur Eric
non, pas de problème. Je peux t'accompagner. Donc, comment pas m'engager? Avec le papier, tu vas aller dans la caméra, tu peux mettre. Est-ce que comment on a géré comment on a le moine ou on est un chef n'habite ma on dit la gara voiture ni wana la c'est au coach quand on a comment on a fait quand on a fait des appels de données on a fait des appels quand on a fait on a fait comme ça on a fait des choses qui on a vachement bon on a économisé comme ça mais les gens ça nous le chef on dit que on peut se faire que ça y a pas nana pour vendre à la série nataka bekwa mbele ni bizu volé patron na libanga munoko yo aolianga mbanga Oh, baby. Oh. ne t'inquiète pas, la sirène on a yoka équation à bongo pied. Nazali na shuku na tikeli kaka na lobi naza mwasi azolinga na mibiki de mwasi Oh my God. abanzi olianga Oh. nataka abona patolola elamba lufi nanga mabele kaka ezali vide La pauvre. Oh. Ah bon? Sentiment ekoti na boye mpe naza ezalaki objectif na mati na boye apesaka mpasi natali situation naza Vraiment. nalalangaka asaki naveki na shwa te alinga lakini soki siki na olongolo mosala aloba ebongo mpe ezalaki nde bongo yango wana ndanga jakinga donc chef alalinga akoma kolalalala ndenge wana mokonzi aza ya mabongo aza ya nyonso siko olobi nango kuba disiko isiko esili esukili ya te esila disiko ntango olobi nango toke mosala abishef alalaka na matitongo ngabi yo mami komona kosala alobi wi soki chef mondele ayokaki minda ye kuna abosani na ye ekisango kolala na place oyo eza interdit ilala baplani tukolala ka na mosala ufat mpana bango mondele ababenga abukini règlement bango mondele alali ne kufa bamani quartier mo retile na voiture na bango organisme yo mondele oyo makambo eza très important mpona kofunda ngo mondele na baorganisme kati parce que eza interdit na bango mondele makambo ezalaka tokolala mpona nini mosala te mondele oyo ebibi ezalaki mosala mo te papa mondele erizele ndenge sikoyo ngalobi soki ndeni mondele obeta mbala abindi lobi na ntongo toke mosala la se na lengana nalalenga bokoki patron oyo omonaka mokonzi kutu bato baopusa na baolinga na mindele bango baolingi mokonzi eleki ngai elala makabo na biso ntango okoma mosala efungi esengi mpona koma mosala mondele yana kosekaseka okifunda mosala koma etongela okiriki salut madame, comment ça va? Salut, ensuite, quand je vous Mani, comment ça va? Hey.
Ah bon? Oh. Ah bon? Hey baby, oh. That's you, Pongo. Vraiment. 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 La sirène. La sirène. La sirène. La sirène. La sirène.